nazokoba toujours na kolela mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya awa toza na kati ya parc bisika wapi babomelaki ye toza pona baye bazwi biso na katikati toza awa na kati ya Afrique du Sud tozali diaspora congolaise ya Afrique du Sud mais ya province ya Western Cape na ville ya Cape Town bisika wapi ba congolais mingi bazali awa bazali ko vivre awa mpe na kati ya parc awa ndenge boko mona bana mboka misusu bako matabako kita ezali bisika oyo mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya azalaki tabase lokola ntaba et puis babomaki nazali awa nako luka ba Kongo balasima bobo sanate ko s'abonner na chaîne YouTube na biso mayangani na Politique TV po ete bozala au courant ya maemanso ezoleka sur communauté congolaise ya Afrique du Sud ya malamu to ya mabe bisengo to pasi bozala toujours informé bos abonner pour bos sanate ko partager ba émission na biso rien azalaki awa sur place tango événement o ya mabe ya ndeko na biso Arcel Kabamba Kabuya elekaki selon ye alobi mokolo ango ba congolais o bazalaki o babundaki bazalaki akolangwa selon explication na ye alobi mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya azalaki akolangwa mwana mboka Eli azalaki akolangwa e bazalaki bango mibale te bazalaki na ba congolais misusu ebele selon explication na ye alobi azalaki koyoka te lingala puisque bazalaki koloba na lingala mais amoni bazo attaquer Arcel Kabamba Kabuya bazo beta ye selon explication na ye ba misusu bakangi ye Arcel Eli azo beta ye selon explication ya ndeko na biso nigérien na kombo ya Kevin alobi azo regretter mingi ezali pasi na motema ke tobungisi ndeko na biso Arcel Kabamba Kabuya alobi azalaki master na ye azalaki camarade ya Arcel Kabamba Kabuya mais malheureusement ndeko na biso akufi nazwa kende epai moto nyonso oyo ezali overview nazali ko betela bino mais nako kende nako luka Eli nako luka bande kwa Eli nako luka bande kwa Arcel nako kende bisika nyonso tout nako expliquer bino ce qui s'est passé ti mokolo ndeko na biso akokende na mokolo akokundama mpo ete tomeka ko tirer leçon na maye euti ko salemao est-ce que toyaki na mboka oyo pona koya komela masanga kobomana na kati ya ba park est-ce que pomela masanga esengeli kaka obima na ndaku na yo kende komela masanga na kati ya park et exemple nini tozali kopesa na ba communauté misusu tango ba communauté neti ba nigérien ba malien ba rwandais ba ougandais ba tanzanien bazali komona biso ba congolais tozali ko se comporter bongo est-ce que ezali malamu ezali vraiment malamu te na ebité bonjour famille nako solana muke toza toujours na cadre ya ko rendre hommage na ndeko na biso Arcel Kabamba Kabuya oyo abetamaki na kati ya parc oyo mpe akufi alors tomika kosola pardon famille moi une minute bolimbisi bolimbisi vraiment kozwa na pied levé mbote ndeko motv kombo na onani kombo na too much money ake too much money mais en anglais bazolanda o bazali ba congolais ba meka koyeba kombo na ya mboka nani kombo na mboka muke ya paka. Ok. Ndeko na biso Arcel Kabamba Kabuya abetamaki na kati ya parc pendenge tozoloba na bino boye azali na morka kufi. Na ebite nini oyo yebisiri yango oyo yobi okokabolango te na bandeko na biso bazotala biso mokili mobimba. J'espère que Axel Nazaki ndeko o tozaki na together tozaki na assemblée ti ba makambo komaki oyo ba misusu bazaki na ba misala ba misusu bazaki na bandaku. Mais ndeti za ba problème sorti ba conflit entre ba venae na petit na bango ndenge komaki tina mamba ko bunda lelo pe accent ya koti mabele mais bita likambo tuka ba congolais mingi ba yebi yango te. Donc Eli na Arcel bazalaki ba pire petit na venae ya bazalaki pena ke leki na yaya quoi leki na yaya. Mais leki na yaya ekomati na niveau ya koboma leki nini elekana kindeko toyebi pete biso communauté congolaise toyebi te molimo nini ekotela bango na babanda bitumba
c'est comme marambo oyo en tout cas pena place wana communauté congolaise comprendre té. Selon yo exemple nini tozali kopesa na ba communauté mususu na ba comportement tozala. Selon ngai na communauté congolaise partout dans tout le monde communauté congolaise tozana yini toza bomoko ata muninga salio mabe yeba osenga bolimbisi eroza malamu ke kobunda kofinga eza propreté to na mboka libanda to luka vi poto yede bande ko na biso bana mboka na biso totika makambo ya bitumba totika ba conflit ezanga mutuna makolo tozala assemblée nde tomona bato misusu na mettre nde baza rassemblée tomona omoni kende junior kamba nde za na bato misusu assemblée omoni fe nanga wala nde za na bato misusu assemblée ba impesa ba blo mo bongo. Merci mingi mwana mboka pona kopesa biso temps tozui à pied levé mais quand même on meki ko expliquer bandeko oyo yebi sirima elekani ndeko na biso kokunda ma dimanche na banzi okozala pe nzinga na jour enterrement. Oui, aza congolais tozala tous les congolais ozala tozala tolanda eti na suka pe to bosa na eti to bando raisonner chaque fois. Azaki mutu moko bien to bando va nae na mawa pe pasi pet na tese ngotozaki na accent. Siko conseil no kopesa na ba congolais mususu bazo continuer na komela masanga ko se comporter na ba comportement neti o esali kende kona biso harcèle akufa. Te vie masanga ba peksa mutu te mutaza mwana mukete ba peksa no mwana mukete ngaza bébé. Tonga akola opekse mabe ayoka te papa na nga peksa nga mabe. Soki ke bande kona biso ba congolais ceux qui ont nommé masanga aux imbongo no tiena poche ok boîte ok club ok osaba vinayo soit somi wa whisky masanga no voina ndako zo melango au mona trabole ko yela ote. Merci mingi toza wapi toza na mboka nini po bato bazotala biso baeba toza na mboka nini ya to na Cape Town na Afrique du Sud na si place tozali za Metlen pe place o beba makam o salama ki pe park awa place yo tozali. Merci mingi mwana mboka pona kopesa biso tana yo. Merci mingi. Ya na sepeli makasi communauté congolaise en tout cas merci beaucoup. Toza assemblée tolingana toza bomoko ta ngai too much mani muna lobi bongo pe ba vebele ba na Cape Town ba yebi ngai. Merci mingi. Tozo continue toujours na kozwa ba congolais to mona nimbala sima. Merci mwana mboka. To kozwa lisusu mwana mboka mususu azali awa ye pe meka kopesa biso ya ye makanisi sur ce qui s'est passé. Awa tozali na kati ya park ya Metland bisiko wapi mwana mboka ya diaspora congolaise na kombo ya Arcel Kabamba Kabuya akufaki babetaki ye awa epa ba congolais abomi congolais mususu pona masanga awa na kati ya park tozoko bana kotuna bana mboka mbote mwana mboka mbote papa vraiment en tout cas merci beaucoup. Tozali na sangwa mawa tozolela moko na biso na kombo ya Arcel Kabamba nini yo koki koloba si événement est-ce que oyebaki yango et soko oyebaki yango oyokaki yango nini okoki koloba. Merci beaucoup pour la parole. Vraiment toza ko kama pe ko regretter mingi parce que na mboka oyo ya Sud Africa biso na biso wa Congolais toza vraiment na bolingo te toza vraiment na bon côté. Petit on a Arsène, c'est un petit moko très sérieux, donc très respect na mutunyoso. Vraiment na se ya masanga, na ba camarades, ba fanda ki bazomela masanga. Moi échange de paroles entre bango na bango, mais to comprendre te si et comme na niveau, il y a discussion ba bitumba. Si na niveau ki ba bomaye to éviter ce qui va oué là qui ni na si malisusu wana vraiment tozo kama mingi papa ezali pasi pe mawa ndenge tozolo bana yo boye azali na kati ya morgue entraînement eko salema dimanche sikoyo yo ozali na mboka oyo conseil no kopesa na ba congolais bazo se comporter na jarwana ya solo merci beaucoup mais loko na ko bakisa na sali remarque na mboka oyo to fandi toza na bolingo te entre biso na biso parce que moninga bo liena ye bo melina ye bo komiti na niveau que bokange maboko babanda ko beta ye ti na niveau oyo pesi wana akomi na liwa lelo tozolo baboye azibimbe azana morke tandis que tozo comprendre jusqu'à présent biso ba ndeko ba vie na ye
bamisa na ye tozalaka na ye donc tozokamwa donc congolais akomi mal réputé na milieu toza ya Materland awa na Cape Town donc bana mboka oyo bakomi kolakisa biso misapi mais entre nous bino na bino bakomi koboma na boye pona nini bozowela nini ce qui est place touti tozana bolingo te na mboka na biso yango tomemi ba comportement wana na mboka ya bapaya bazo regretter bazo kamwa. C'est un petit moko vraiment wana, c'est un petit moko très sérieux, très calme, vraiment ndenge ngai a de ma part na ibi petit wana na mona na deux fautes. Petit moko très gentil et puis a solisara mutunyo so bien mukolo na ye apesa ke respect leki mais batu babomi eza entourage kaka o yali akana bango donc loko na zosenga mingi na communauté congolaise vraiment ata la problème oyo maka o tozoboma na mboka mupaya pona nini tozolila nini vraiment o nazaki nango ya resolisa yo papa yango wana bino ba pandisango boluka solution pona communauté congolaise lisumu tosala na Congo toyebi yango te. Mwana mboka azoloba awa koloba ete communauté congolaise ememi motema mabe zela tozana no tosolola momuke alobi communauté congolaise ememi motema mabe na mboka na Congo ti libanda donc totika motema mabe selon mwana mboka oyo abomi Arcel azali kaka mutu aliaka na ye azali personnellement na yebaki Arcel Kabamba Kabuya azalaki na respect petit moko bien mais oya bomi azapeka congolais ezali passe mais mwana mboka avona tika yo kende na yebiki tozali na sangwa mawa ya mwana mboka oyo atiki biso azana mork na minito mais na comportement oyo biso communauté tozo se comporter awa ba congolais o bazana na kati ya mboka bazolinga koyawa yo ko bisa bango nini baya to bayati. Ah, merci beaucoup papa mais pour ngai ndenge na koloba boye pona ba congolais oyo baza na mboka na biso na oyo baza na mboka misusu ba Paris ba France ba Londres ba États-Unis vraiment mboka oyo toza Afrique moko jalousie eza makasi donc tozala toujours na vision avant tout au kota na kata mboka oyo luka ozala na relation na communauté congolaise de base oyo bayebi mboka bapesa yo idée ya image et puis ozana ba ninga ya malamu oyo okosanga na bango vraiment conseil na nga pesa mingi yango wana. Merci beaucoup papa. Merci tomona ni mbalasima merci mingi mwana mboka na banzi na tuni ye apesi ya no bolandi nga nazokoba toujours na kolela mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya awa toza na kati ya parc bisika wapi babomelaki ye toza pona bayebazu biso na katikati toza awa na kati ya Afrique du Sud tozali diaspora congolaise ya Afrique du Sud mais ya province ya Western Cape na ville ya Cape Town bisika wapi ba congolais mingi bazali awa bazali ko vivre awa mpe na kati ya parc awa ndenge boko mona bana mboka misusu bako matabako kita ezali bisika oyo mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya azalaki tabase lokola ntaba et puis babomaki nazali awa nako luka ba congolais nyoso tuto ko solola mais pona minute oyo tokati nani awa tokutani lisusu merci mingi ezali Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine Kalanga ampe tomona ni mbalasima bobosa na te ko s'abonner na chaîne YouTube na biso mayangani na Politique TV po ete bozala au courant ya maemanso ezoleka sur communauté congolaise ya Afrique du Sud ya malamu to ya mabe bisengo to pasi bozala toujours informé bo s'abonner pour bobosa na te ko partager ba émission na biso merci beaucoup pe